bolimbisi bandeko zela mokonzi yesu akongoli mpona mboka na biso nani akokanga ngo basi totelemi elongo tokende tokokoma elongo na yesu Yesu mokonzi ya Kongo mosesa ya bolamu ya mabota Kongo na yo bendele ya elonga ezalaka lisapote bilaka nzambe na bomoi Kongo na biso bokomona Yesu kozala likonzi ya bosembo mpe bosantu biso baso elongo tokotungamela ye Yesu mokonzi ya Kongo mosesa ya bolamu ya mabota Kongo na yo bendele ya elonga ezalaka lisapote bilaka nzambe na bomoi Kongo na biso bokomona Yesu kozala likonzi ya bosembo mpe bosantu biso baso elongo tokotumbamela ye Manelaka, Okongweza ya nanyo.
Mbote bandeko bana ya mama Congo Zaire. Good evening, ladies and gentlemen of YouTube, Facebook, Messenger, and all the other media that we use. This is Professor Yalengi coming to you again from New York City. As usual, before I speak in Lingala to the Congolese people, I like to give you some of the evidence we have so that you know that what we are doing by standing up to the Rwandan Tutsis who have invaded the DRC, have occupied it, have been slaughtering Congolese people, and are trying now to take over the whole country. And they have infiltrated, and then therefore we have to show you what the evidence is. Today I want to share with you an article by Michela Wrong, W-R-O-N-G. W-R-O-N-G, Wrong. Michela, she's a writer and a journalist. She wrote an article that I'm going to give you the title, Unmasking the Truth About the Rwandan Genocide. Unmasking the Truth about the Rwandan Genocide. So please read it and believe you'll be able to see what's the evidence. How do Tutsis, Rwandan Tutsis operate? Because they are the one who are in power. They are the one who are actually occupying the Congo, DRC. Thank you very much. Now I'm going to speak to the Congolese people. Mbote batata bama bandeko bana mama Congo Zaire. Mbote na bino. Bobani kokota, namoni bobani kokota. Mbote na bino mingi. Oyo Professeur Yalengi naza na New York. Nalingi na changer moke awa. Voilà. Naza koyekola technologie yango, donc vous avez la patience. Voilà. Bon. Ndenge tobandaka ntango nyonso nalobaka na yaka liboso na bino na kombo ya Yesu Masiya, oyo azali nzambe na ngai, oyo nabetelaka tolo, oyo aza mobikisi ngai, ye mpe oprotejaka ngai, ye azali Seigneur mpe Sauveur na ngai. Na kombo na ye na yaka liboso na bino batata bamama ndeko. Na article wana eza na se, normalement il pa ezala yango, na bozela soki na ko changer yango. Bo excusez ngai nazolinga bon, nalingi nalakisa bino sujet toza kodébattre lelo. Voilà. Bana Congo tokeba na kotia yango wana pour le moment. Dans l'entretemps, to continuer masolo. Donde na lobi na yaka na kombo na Yesu.
liboso na bino. Donc po toyeba ke mboka na biso ya Congo ndenge petit na biso ayembi Bolandi Nzembo, eza mboka oyo eza ya Nzambe, eza pays moko béni, eza pays moko choisi. Donc esengeli biso nyonso toyeba yango po to protéger yango, po to bundela yango. Yango wana esengeli biso banso bana mama Congo Zaire, esengeli to telema. Donc to telelo bana Congo tokeba batuti batie misisa na mboka, et puis to timbe la stratégie na bango mpe to bosana te histoire. Wana biloko misatu tokolobela lelo, nakanisi na ozala musika mulai mingi te, na longola yango pour le moment. Donc pona kolongola yango il faut na sala boye, après na ke awa, et puis hide, voilà. Donc wana titre oyo toko débattre. Alors to banda boye batata mama ndeko, liboso nalingi napesa bino banso, bino nyonso banda na limwaka na belaki mbala liboso mbala utaki ntango na bandaki nazongaki na lobaki yango te, makambo ezaki ebele ya motu nde bomonaki ediraki 90 minutes 90 minutes ya émission. Me nalingi nayebisa bino liboso, napesa bino nyonso merci merci merci, nalingi napesa bino nyonso matondo 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 mingi na ndenge bino bosambeli mpo na ngai, bosambeli mpo na ngai na bandako na bino en privé, et puis namoni ntango nyonso boza koloba bosambela mpo na ngai na bamessage na meme na YouTube, na WhatsApp, na Facebook, ke bosambeli mpo na ngai mingi. Nalingi napesa bino matondo matondo matondo. Nzambe azala na bino, nkolo Yesu abakisela bino lisusu ya mingi ya mingi ya mingi, po yende mutu aza Nzambe, po ayokaka prière, azali Seigneur, aza Nzambe, aza vivant, donc ayokaka ba prière. Merci mingi. Alors ndenge na bana osala liboso na otanga moke bakombo ya bandeko oyo bakomi ba commentaire na YouTube na biso ya Congo Coalition. Donc bato oyo balingi ko s'abonner na Congo Coalition, ok, na YouTube bo s'abonner na Congo Coalition, pe bo cliquer pour na notification. Au cas où na sala émission, bako annoncer bino que na ligne sala émission, comme ça bino pe bo côté. Donc voilà. Alors bandeko bakomelaki ngai, bakomelaki biso après émission tauta ko sala na YouTube mingi, bamusu bakomi na Facebook, bamusu bakomi na WhatsApp ya émission. Mais na zukaka oyo ya YouTube na kotanga mama Marthe Kayumba, Actualité FMM, mama Anna Madound, mama Marie THNL, ndeko Balengoi, ndeko Didi Makula, ndeko Sinatranzau, ndeko Pascal Mushagalusa, mama Françoise Munganga, mama Bibi Malusala, esclave de Yehoshua, Gile Makwika, Guy Manana, et mama Jeanne KZ Ricard. Donc mais oyo bozalaki na tango nasalaki émission baleleki omonaki ke tosololaki na tanga ye bakombo quelque kombo na bino. Bon, batata bamama bandeko, ndenge na uti kolakisa bino lelo toza kolobela eloko ya liboso mpona koyebisa bino ke bandeko bakongole tokeba
tokeba mpona nini parce que Batutsi bandi kotia misisa na mboka na biso. Batutsi batie misisa na mboka na biso. Yango wana ngai na bino eloko ya liboso esengeli tokeba. Principe tosalelaka boyebi yango ezali ke tozoloba ke Congolais to Congolaise nyonso oyo alingi mama na yo, tata na yo, membre ya famille na mutu mosusu koleka mama Congo Zaire, ozali komerite mama Congo Zaire te. Na yango wana biso bana ya mama Congo Zaire esengeli liboso tokeba parce que Barwandais Tutsi bazo kotia misisa na mboka. Bakotia misisa na mboka ndeni. Batata mama bandeko. Soki boyebi mwa histoire ya mboka na biso mikolo eleki awa kobanda toloba kobanda avant Honoré Ngwanda baboma ye ti lelo oyo bokomona ke occupation ekomi na niveau mosusu. Occupation ekomi na niveau mosusu. Nauta koyoka dernier kaka lobby lelo soki lobby je crois que ba M23 bazwi Kichanga. Bazwi localité moko koma nango Kichanga. M23 awokende epai moko te. Aza na mboka na biso. Baza ba Rwandais Tutsi. Baza rébellion te, baza ba Rwandais Tutsi. Boyokaki dernièrement awa batiaki bombe na église na Kasindi. Balobi na bino ezali ba terroriste. Batata mama ndeko. Na mboka ya Congo RDC ba terroriste bazalaka te. Ba terroriste na Congo bazali te. Ba groupe ba rebellion nyonso bozoka na este kuna ezali ba Rwandais Tutsi ou bien ba Tutsi oyo ya Uganda ou bien ba Tutsi ya Kenya, soki ya Burundi toyebi te. Mais ba groupe wana nyonso baza organisé, la majorité eza ba Tutsi. Bato bazo contrôler yango. Alors tant batie bom na Kasindi, bino bozo ba terroriste. C'est pour ne pas parler bato batie yango eza ba Rwandais Tutsi. Oyebi pourquoi batiaki bombo wana? Nayebisaki bino émission eleki ke ba Rwandais Tutsi baza na campagne babanda yango banda kala. Na olobela mo moketa na olobela likambo ya Kanambe awa. Babanda campagne ya ko o babenga kango jeune holocauste. Donc luka ko silisa ko diminuer nombre ya ba Congolais. Ate ko zabango 40 ans. Ba Tutsi bakotika te ba te bombe ba mususu bakoboma ba bomu na moto ba mususu bako envahir ba bomi bake kobwaka bakoloba te. Objectif ezali ko diminuer nombre ya population congolaise, surtout batu oyo bayekoli, batu oyo baza na mwa mayele, batu oyo baza bien ba politicien, bien ba enseignant, ba fonctionnaire, koluka ko éliminer nyonso, surtout na est kuna nyonso aza Congolais ba éliminer ye, ba remplacer ba bisika wana na ba Rwandais Tutsi. Mais boyebi kezaka na STT. Boyebi kezaka na STT. Ezali partout. Nayebisaki bino la fois passée. Tolobelaki yango. Gouvernement na Kinshasa. Nayebisaki bino eza na maboka banani. Premier ministre Sama Lukonde, neveu ya Paul Kagame,
azali Rwandais Tutsi. Ministre de la Défense azali Rwandais Tutsi. Donc, le ministre est Rwandais Tutsi. Mais, nakobakisa boye nalandaki ndeko na biso Zaki aza président ya groupe moko asala Beparekoza azali ndeko na biso aza na États-Unis awa atravaillaki mingi na Kulutu Ngbanda. Donc aza na information ebele nalandaki émission asalaki ya suka alobi nayebi soki bino ebele boyebi yango comme balobi la répétition est la mère des sciences ndeko Zaki akosilika te ke na répété mwa makambo ya alobaki alobi boye mwana ya James Kabarebe oyo aza général na Rwanda mwana na ye ayaka chaque semaine kosala na bureau na présidence ya Congo ya mboka na biso epai Félix azali na Rwandaise na ye Nyakeru. Mwana ya James Kabarebe komone Patrick Kabarebe ayaka na Kinshasa asalaka na présidence de lundi à vendredi après azwa avion privé azongi na Kigali. Boza koyoka mboka na biso ba Rwandais baza kotia misisa. Bon, ceux qui ministre de la Défense azali Rwandais Tutsi. Je crois ceux qui Grégoire Sowe Kabamba wana. Bon, na pesa ibino comme la boyebi comme na ye. Soki Gilbert Kabanda, ministre de la Défense. Soki yaza Rwandais Tutsi. Boyebi makambasala. Ndeko Zaki a apesi moi quelques informations. Par exemple, il y a nani baza ko diriger ba position oya minene ya défense na biso. Nani baza ko diriger yango. Nani chef d'état-major adjoint chargé ya ba opération. Chef d'état-major adjoint chargé des opérations kombo na ye Sharigonja azali Rwandais Tutsi. Commandant général des écoles militaires ya mboka na RDC. Commandant général il y a des écoles militaires nyonso eza na Congo donc kene na est kene na ouest kene na nord kene na sud azali Rwandais Tutsi. Rubashira Ruirumbu Oben Tutsi Rwandais Tutsi. Misisa wana eza misisa ba Rwandais batie na mboka na biso. Commandant ya région militaire ya Kwilu, Général Padiri, Rwandais Tutsi. Commandant ya 3e zone de défense, eza ko inclure Kisangani, donc au Congo, au Congo, Isiro, Ituri, Goma, Bukavu, Maniema, Koto na nyonso tout. C'est un Rwandais Tutsi. Kombo na ye Masunju Pacifique. Masunju Pacifique. Bon, sika oyo. Yo Congolais. Olobi alingi mboka. Siko oko defendre mboka ndenge nini? Yana aza koyebisa bino ke mboka batutsi basisake misisa. Donc
ezali na coin moko te ya mboka na biso, ezala na est, ezala na west, ezala na nord, ezala na sud, eza na coin moko te ya mboka na biso oyo ezali ke yo congolais okoki koorganize mwa groupe ya basoda bobunda contre barwandais epuis okoka kolibere mboka wana. Parce que batuchi bisika nyonso oyo ezali bayibi ke eza stratégique batindi contingent ya basoda batuchi bake kovanda kuna. Lelo tozoloba ils sont partout. Kolonga ba Congo ti na este kuna. Batuchi basoda tuchi baza partout. Na gouvernement bango batu baza ko contrôler batie misisa. Na côté ya armée na tangeli bino. Na côté ya gouvernement ndenge tolobaki soki batuchi bazali na gouvernement bango bato bazo diriger gouvernement bango baza ba premier ministre bango baza ministre ya défense mosikoyo na ba institution nyonso ya mboka. Ce sont des Rwandais tout qui commandent. Bangonde bazako commander. Hein? Les Rwandais tout qui bazako commander na ba position nyonso ya gouvernement. Est-ce que Félix a na pouvoir? Na ibsa ibino. Félix a na pouvoir te? Félix aza na pouvoir te. Président ya mboka na biso za Hippolyte Kanambe. Maintenant, ba ministre baza ko décider pour na mboka baza wapi. Bazali oya ba Congolais te mususu ba Congolais batie baza ko tambola ka gauche à droite bazo yenga yenga. Bango nyonso baza na présidence ya république na bureau ya soi-disant Nyakeru. Baruberwa baza kuna. Banyarugabo baza kuna. Barwandais tuchi oba nyonso boyokaka bazaka na baposition minene baza kuna. Bangonde baza ba ministre bazo diriger Congo. Président aza Hippolyte Kanambe. Donc sika oyo ngai na bino tokosala nini liboso il faut to comprendre eloko wana. Maintenant pour totimbela sika oyo stratégie ya barwandais tuchi bazosalela sika oyo. Stratégie na base na yango ezali eloko tobenga ubwenge mais ya niveau ya likolo. Oza koyoka mikolo oyo oyoka kuna balobi Félix a dénoncé Rwanda, a dénoncé Rwanda. Oyoka kuna batindi mutu akende ko poser ba question o boye boye yo ozo sala nini ye ale a dénoncé Rwanda. O aboyi ko solola na Kagame o alingisi ko négocier na Kagame te. Na kansi na komeka kolekisa bino mwa video moko ya 5 minutes pona botala oyo baza koloba. Oyokaki lisolo oyo ke soi-disant FBI ya États-Unis na ANR kuna basali enquête batuchi baza na Dallas basala organisation pona kokongola mbongo po batindaka epai ya Rwandais oyo baza kuna bamibenga Banyamulenge. Nyonso wana ezali batala mande. Ezali stratégie. Stratégie parce que zana tala mwa vidéo soki nazali wana na lakisa bino botala yango. Na longo oyo
Download 003. Kinshasa et Washington s'interrogent sur les probables circuits financiers d'une association américaine et influente au sein de la diaspora Banyamulenge, autrement dit les Tutsis congolais en RDC. Selon cette enquête, cette organisation servirait à soutenir des milices communautaires Banyamulenge dans la province du Sud Kivu. Pour en savoir davantage, nous recevons un des journalistes d'Africa Intelligence, Olivier Liffrand. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous signez cette enquête avec Antoine Roland. L'organisation communautaire Maoro Peace Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur cette structure ? Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la part de Kinshasa comme de Washington l'intention, le soupçon, on va dire, qu'il y avait des flux financiers entre cette association et un groupe armé qui opère dans la zone des hauts plateaux, dans le sud Kivu. En fait, c'est une province qui est dans l'est de la RDC. Et petit à petit, on s'est rendu compte en fait que depuis au moins 2020, les services de sécurité congolais comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance justement d'informations, d'éléments d'information, parce que voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquaient justement de probables transferts d'argent justement entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneho. Voilà. D'où viennent les fonds en question ? Alors les fonds en question, en fait, ils sont collectés, c'est au travers d'un maillage assez serré du territoire américain par l'association au travers de ses membres en fait. Et ces membres sont issus de la communauté de la diaspora Banyamulenge qui s'est installée aux États-Unis ces dernières années. Alors une fois collectés, comment ces fonds sont-ils répartis ? Alors c'est là où ça devient assez complexe et c'est quelque chose sur lequel butent à la fois les services de sécurité congolais comme américains parce que c'est un circuit qui est assez compliqué parce que l'argent en fait transite à travers un réseau de mutualités Banyamulenge qui sont installées que ce soit dans l'est de la RDC, à Goma, Bukavu, ou alors dans les pays de la région des Grands Lacs. Donc c'est à Bujumbura, c'est en Ouganda, c'est au Rwanda, etc. Alors on a compris, ces fonds collectés, qui seraient collectés par cette association bénéficient entre guillemets d'une certaine opacité. À combien sont estimées les sommes collectées ? Alors les sommes collectées, c'est encore une fois, c'est des estimations, donc qui ont été faites à la fois par Washington, Kinshasa, parce qu'il y a eu quand même des échanges d'informations entre les deux pays, les services des deux pays. Et en l'occurrence, on estime que depuis 2020, ça serait au moins 1,5 million de dollars qui auraient transité en fait depuis les États-Unis jusque dans les hauts plateaux dans le sud Kivu. Toutefois, il faut bien garder à l'esprit une chose, c'est qu'à l'origine, en fait, MPA, c'est une association qui a une vocation humanitaire. En fait, on y reviendra peut-être ensuite. Mais donc, en fait, il y a une partie des fonds qui est destinée à de l'aide humanitaire en faveur de la communauté Banyamulenge, qui est une communauté quand même qui subit de longue date justement la stigmatisation, qui est réprimée, Pour quelle raison ? Parce que elle est depuis des années, elle est sujette à des critiques sur la remise en question plus exactement de leur congolité. Donc c'est une question qui a trait à l'identité. Qui a trait à l'identité. Et en fait, elle fait face aussi à une myriade de milices tout autour de la zone des hauts plateaux qui justement s'opposent à ce groupe armé. Alors cette association, vous l'avez dit, est basée aux États-Unis. Les autorités américaines ont-elles la capacité ou peuvent-elles lancer des poursuites judiciaires contre cette association ? Alors oui, alors c'est en fait le FBI, potentiellement. Moi, je suis pas du côté des services de sécurité américains, mais le FBI en fait a compétence pour justement enquêter sur de potentiels actes illégaux menés par cette association, parce que c'est une association qui est basée aux États-Unis et qui potentiellement, selon les éléments en leur possession, finance justement ce groupe armé dans l'Est. Alors avez-vous interrogé MPA au sujet justement des soupçons qui planent sur elle ? Absolument, on les a interrogés, ils ont été catégoriques, ils nient absolument tout appui financier en tout cas à ce groupe armé, donc on appelle les Twirwaneho.
Et en fait, il est important de préciser que c'est plus exactement à une frange des Twirwaneho qu'on appelle le groupe Makanika, qui est emmené en fait par un ancien officier de l'armée congolaise qui a Michel déserté. Rukunda alias Makanika. Donc, Voilà, qui c'est est cet ça. homme précisément? Bah justement, c'est un ancien officier supérieur, donc des FARDC, donc de l'armée congolaise, et qui a fait défection, qui a fait désertion en 2019 pour rejoindre la communauté Banyamulenge. Et en fait, il a commencé à structurer ce groupe jusqu'à en faire justement un groupe armé. Parce qu'à l'origine, les Twirwaneho, c'est un groupe d'autodéfense en fait. C'est un groupe qui s'est constitué justement pour se prémunir des attaques des autres milices Maï-Maï qui les entourent. Alors, d'après votre enquête, hein, est-ce qu'il pourrait exister des liens entre le MPA et certaines personnalités politiques en RDC? Alors c'est des soupçons en fait qui sont assez récurrents, mais alors certaines personnes, notamment côté Kinshasa, mais également les Américains émettent certaines interrogations là-dessus. C'est des liens avec un député national qui s'appelle Moïse Nyarugabo, pardon, excusez-moi. Et ainsi qu'un ancien ministre et un ancien vice-président de la RDC qui s'appelle Azarias Rouberwa. Tous deux ont été contactés par Africa Intelligence, nient absolument tout lien dans l'organigramme, on va dire, de MPA, mais ils reconnaissent qu'ils ont des liens amicaux, familiaux avec ses adhérents. Olivier Liffrand, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de cette enquête à lire sur le site africaintelligence.fr. Merci à vous. Merci. bolandi video wana batata bamama ndeko. Bon, boyoki réponse enquêteur wana za kopesa sur le Banyamulenge. Basite Baruberwa, Banyarugabo, mais c'est là où eloko na ebisaka bino que il faut liboso tobunda guerre ya identité. Mais on parle de Banyamulenge que ce sont des Congolais qui ont organisé autodéfense. Ezali nini batata bamande. Comment le monde extérieur peut accepter que ba Rwandais baye pa inabiso? Ba koma sikoyo, ba Congolais, il faut organiser autodéfense. Combien de tribus na Congo ba organiser autodéfense? Donc les Tutsis qui sont chez nous, on les appelle maintenant des Congolais. Ancien vice-président Azarias Rouberwa. Soki Nyarugabo. Alaka soki ministre Aninwan. Siko bateli biso ba premier ministre ya ba Rwandais Tutsi. Lobi soka longwe au ancien premier ministre ya RDC. Bozo komone pas imboka zokende. Grégoire Kabanda wana ministre de la Défense, un ancien soldat congolais. Tala ndenge batuti baza koti ya misisa et stratégie na bango esike zo mema mboka. Stratégie na bango esike zo mema mboka. Musala nde ya biso ba congolais, biso nde photo changer makambo wana. Vu oya ba étranger kotala mboka na biso ke ce sont des Congolais. Ba Rwandais tous ba Congolais, ba Banyamulenge ba Congolais. Il faut organiser autodéfense pour se défendre contre tout le monde qui les entoure. Vocable wana biso ba Congolais nde photo changer yango. Mais ndenge na yebisa bino la fois passée, bazolakisa bino montagne Félix, bazolakisa bino montagne élection, mikolo oye ekomi sikoyo nini le Rwanda.
Félix a dénoncé le Rwanda. Félix a dénoncé le Rwanda. Mais qui est derrière Félix? C'est les Tutsis. Qui commande? C'est Kanambe. Il y a un bureau d'études de Vandi et pas Nyakeru na présidence kuna. Bango nde baza ko bimisa biloko wana. Bimisa oyo. Bimisa oyo. Bimisa oyo. Bimisa oyo. Félix critique Rwanda. Mais et après? Félix a kati relation na Rwanda te. A kangi wa frontière te. A kangi Hippolyte Kanambe te. Premier ministre a yebi ki aza Rwandais Tutsi a Longoli était. Parce que ce n'est pas lui qui l'a mis. Ce sont les Rwandais Tutsi qui l'ont choisi. Ministre de la Défense, Félix a dit que c'était Rwandais Tutsi. Mais à quoi dénoncer était, à quoi l'on Moussalate. Moi, si na ye Nyakeru. Bon. Batmuso le bakazane kaka. Moi, si kaka ya kombo kaka. Moi, si ya solote. C'est elle qui a englobé tous les ministères Yambo Cannabis avec les Rwandais, tous qui sont chargés de diriger Mboka wana. Il y a une formation, il y a une nouvelle stratégie. Ok, critiquons le Rwanda. Évidemment, Kinshasa c'est dirigé par les Tutsis. Kigali c'est dirigé par les Tutsis. Critiquons le Rwanda. C'est qui fait ça? Ce sont les Rwandais Tutsis. Ça, c'est la nouvelle stratégie. C'est la nouvelle stratégie. Félix a critiqué Rwanda. Oh, Baba Bengi Yesuri na Katara kenda boyi a kendete. Nyoso wana batata mamandeko. Eza kouta na bureau ya étude think tank ya Rwanda toutes les années et pas ya Nyakeru na présidence au Barubero bazo diriger na Banyarugabo ba travailler ensemble na Hippolyte Kanambe. Bon, na oteka ma vidéo je crois il y a 5 minutes il y a nani ya Hippolyte Kanambe nani azolo bango comment elle s'appelle encore? Olive Lembe. Olive Lembe aza kopesa sa discours aza koloba comme si donc ye na mobali na ye bango nde bazali na il ne faudrait pas penser comme les mauvais esprits, comme les démons, qui trouvent toujours des raisons de vous contredire quand vous faites du bien. Au fait, c'est pour vous décourager. Parce que ceux qui sont habités par des mauvais esprits, ils vous diront, et bongo soki alia kambongo anante ya chip, c'est parce que Moebali nae aza millionnaire, aïe bambongo ebele, ainsi de suite. Toujours de mauvaises paroles pour vous décourager. Mais il faut compter avec votre Dieu, notre Dieu. Parce que lui, il connaît où se trouve la vérité. Lui sait qui dit vrai, qui dit faux. Une petite parenthèse, je vais profiter pour dire ceci. Je vais donner un exemple. J'entends tout le temps des gens crier. Le président Kabila, il a 680 000 $ par mois. Ah, le président Kabila, il a voilà. D'ailleurs, on vient de supprimer ça, il n'aura plus. Eh bien, écoutez, c'est par manque de nous justifier toute la souffrance que nous vivons présentement, je pense,
que tout le monde... Batata ba mama bandeko. Na telemisi video anapona natuna ba Congolais. Tomituna vraiment na mboka ya Congo. Histoire ya mboka na biso ya lekika mikolo to bosani. Hippolyte Kanambe wana. Oyo ba Congolais nyonso na stade baza koyemba. Kanambe tovandi na ye mbula na mbula. Tata na ye toyebi te, mama na ye toyebi te, epa ya uta toyebi te, nzoka aza Rwandais. Vraiment lelo oyo Olive Lembe, mwasi oyo abotolaka soki epa ya master na ye. Soki, comment il s'appelle oyo akimaka wana, Eric quelque chose. Olive Lembe akomi sikoyo eloko oyo batuti baza ko utiliser pona ko telemisa ko faire élever image ya Hippolyte Kanambe oyo. Mwana ya Mukambuguje na Christopher Kanambe oyo histoire nyonso eza na livre oyo. Histoire nyonso eza na livre oyo batata bamama ndeko. Vraiment ba journaliste na biso. Oyo baza na mboka na oyo baza libanda. Surtout biso batoza libanda. Vraiment tokoki te kobanda kotelemela lokuta ya Hippolyte Kanambe oyo na Olive Lembe. Boyo kandenge ba Congolais ba kobetela maboko na après je vais terminer parce que on compte toujours ses roues sur le président Kabila comme si c'était une marchandise à vendre pour essayer de couvrir ses forfaits. Parce que le président Kabila il n'a jamais réclamé. Puisque moi je mets quiconque en défi de me prouver depuis quand ils ont signé ce salaire de 680 000, je commence à les chercher, moi. Puisque tellement que j'entends qu'on en parle. Je commence à les chercher. Je mets quiconque en défi de me prouver, de me produire les documents, par exemple, depuis 2020, de me produire les documents où on a signé ce salaire de 680 000 que mon époux aurait reçu. Quel nenni? Rien. Mais il n'a jamais réclamé. Il n'a jamais fait mention. Mais moi, personnellement, j'en fais mention parce que, malgré que lui ne le réclame pas, vous imaginez quelle magie est-ce que je peux opérer si j'ai 680 000 chaque mois entre mes mains pour le bien. Bon. Nous avons joué moi vidéo news. Parce que les mawa. Congolais news ayebi que Hippolyte Kanambe wana photo eza na se Hippolyte Kanambe wana akotaka na Congo na ba botte ya ba jardinier. Congolais news ayebi yango. Ba photo ezali. Ba photo ezali. Ba photo ezali. Ezaka ngamo te. Ba honore nganda bango to babimba loba biloko wana. Hippolyte Kanambe oyo ayaka na mboka ya Congo na babota ba jardinier. Lelo oyo akoma na ba domaine. Akoma multimilliardaire. Et puis ekwekese ya Olive Lembe akotele mawana alobake so ya $680,000 akosala misala pona Congo. Mobali na ye azaka soki président pendant 18 ans asala eloko nini. Mobali na ye Hippolyte Kanambe wana a détruire le Congo, non? Parce que l'objectif est tout ezalaki Congo, il faut la détruire. Mobali na ye wana musala ne koboma, non? Naza na liste
namonaki nakotala na badokima na ngai ya kala naki kokweya na dokima moko Honoré Ngbanda abimisaka na Aide Patriote. Absela liste ya officier ya basoda oyo Hippolyte Kanambe na batuchi basisi koboma babomaki wana kutu ngwanda akufi nanu te. Est-ce que Olive Lembe akoko est-ce que Hippolyte Kanambe aza na koiko mutu akoko benga ye pe ke aza mokonzi ya mboka na biso aza mutu a bien? Biso bana ya Congo Zaïre batata bangamba ndeko eza mawa mpona biso soki biso toza libanda surtout biso toza libanda toza na liberté ya koloba toza na liberté ya koloba tozolobela baverité oyo te on accepte biloko oyo ya ba Olive Lembe azala wana defendre mobali na ye anasuka koloba o parce que ye alobaka te. Mais ba Congolais bayebi te pourquoi les Tutsis ne parlent pas. Pourquoi Rwandais omoni ba Rwandais Tutsi o balobaka mingi wana o bakoli na Congo. O bakoli na Congo lokola ambassadeur na bango na Karega wana. Akoli na mboka na biso, a étudié na mboka na biso. Bango nde balobaka mingi. Lokola ba Vital Kamerhe. Bango nde balobaka mingi. Mais ba Rwandais Tutsi oyo baza bautaki surtout bautaki na Uganda bakotaki baenvahisaki Rwanda pe baye koenvahir Congo. Balobaka te. Bino boyebi te Hippolyte Kanambe. Pourquoi Hippolyte Kanambe ne parle pas? Parce qu'il a trop tué. Abomi batu trop. Par hasard, tant que soka bandolo ba minga yo bimisa liloba, il faut pas bimisa. Donc, pour na ko maîtriser information azanango. Pour na ko maîtriser yango ke bimate. Un vrai Tutsi oyo aza asali mabe ebele alobaka te. C'est pour cela Hippolyte Kanambe ne parle pas. Mais biso ba Congolais au lieu to telema to betele maboko na lingi to aussi c'est loko na suka na maboko ba betele maboko. Na lingi te ko betele maboko. Ko yoka ba betele maboko. Donc batele mandeko botala makambo wana bandeko nanga. Botala makambo wana tobosa na histoire te. Tobosa na histoire te. Tobosa na histoire te. Soki tobosa ni histoire biso tu bakosilisa biso. Boyebi batu boni oyo batuti babendi kungu wakumwanza. Opposa munene asali na ba Etienne Tshisekedi asali ale babendi kaka na kingakati oyo yaka tosala lo feti akei ntango azongi akufi. Nasala émission awa ya kanda liloba ya kanda mpona liwa ya Cardinal Mosengo. Omona inanga tiki biso. Kaka nani Olive Lembe wana abendi bapesi soki $100,000 soki komba babendi yaka osala ya biso soki asala soki meso kuna soki ne na kingakati. Akufi mbala moko. Toki kobosa na histoire te batata bamande batuchi babosa na kate. Batuchi baza babosa na kate.
bakosluka yo na ndenge nyonso ti kuna babenda yo bakoma pembeni na yo baelimine yo. Nalingi nasisa me nayebisa batuchi nayebisa bandeko na ngai bino bato bozosambela botika te kosambela bamama na ngai, mama Françoise Munganga, mama Pauline, ndeko Tony Nsala, mama Pauline Bajeme Bele, ndeko Mumba Nyama Jean-Louis, na bino bamususu bokoti bote bakombo te bandeko na ngai. Totika te prière. Totika te prière parce que batuchi basa o nazo yebisa bino mpona batuchi baza vrai mais batuchi baza banzambe te. C'est ce que nous devons savoir. Mais il faut tosalela mayele nzambe apesi biso. Yana naza ko expliquer bino ba stratégie na bango et au bon ndenge baosalela ndenge bazokosa bino o Félix a condamné Rwanda alors que batuchi balobi na condamné Rwanda parce que bino botala condamnation à Rwanda pendant que bango na Kinshasa baza ko contrôler gouvernement, pendant na Kinshasa baza ko zwa ba place nyonso surtout baza ko boma ba chef de village na bino bino botala sikoyo condamnation et Félix a bengi a condamné Rwanda o na conseil de sécurité ba lever embargo bino botala kuna pendant alors que bango ba Rwanda baza na minduki baza ko boma bino na mboka na bino. Voilà batata mamanda to tika prière te batuchi baza ba Rwanda te. Nzambe oyo apesaka biso mboka wana akosala ba miracle mais biso mo foto za pe mayele tomitika te pa batuchi tokende kosasose na bango te ba invité yo keya o ba bengi yo awa bo keyo na tosala boye tosangana boyebi ndenge na usisa wana boyebi ndenge batuchi bazwaka Uganda bakosi bankolo mboka tosala rébellion contre Milton Obote bino pe boke osangana na bango bazwi okazo akoboma bino tuchi aza muta osaka batuchi Rwanda baza muta osakana kosangana na yete akokozala jamais amina yo akoki jamais kozala muto yo okosala amitié na ye to fraternité na ye. Merci mingi batata mama ndeko, merci mingi na bino bokoti bo panza émission bo panza émission botinda baninga o bakotaki te balanda yango ezali wabino ndeko prof ya lengi na États-Unis d'Amérique. Nzambe azala na bino, nzambe azala na ngai, nzambe asalisa biso mpona korécupere mboka na biso maboko batuchi parce que baza banzambe te, parce que mboka ya Congo eza mabele nzambe apesaka bango te. Nzambe akabola bikolo akabola pe mabele okoya te na lokuta omikomisa Congolais ya lokuta nzambe azomona lokuta na yo. Donc nzambe akoyede biso mpo torécupere mboka tolemba te bapriye batala bandeko. Merci lisusu mingi bino nyonso bosambelaki mpo na nga. Merci nzambe apambola bino azala na bino abatela bino asunga biso te kuna torécupere mboka na biso na kombo ya Yemei Yesu Masiya kolo na biso natiki bino bandeko tokolonga tokokoma.